la doit avoir regretté. Et donc, Tshisekedi comme président, et Tshisekedi doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Oh Seigneur, regarde dessus. Ouvre les cieux de ton cœur pour les comprendre. Et nous sommes bien prophétisés par les messieurs dans un président. Et le monde de la Catholique, c'est des frères. Voyez la fleur. You know, I know. You know, I know. You know. Voilà, c'est la honte. Où est-il, soi-disant, ce président marionnette qui est à la tête de ce pays-là, RDC Congo? Ok, Losako, Bandeko Banso, bonjour à tout le monde. Yasolo Bandeko, Banansomi Ekolo Congo, Bandeko ya diaspora, Bandeko Bazana Congo Kinshasa, Bandeko Bazade partout, Losako Ombo Kabino. Otelabino, Ope Balingaka Mingi le poto na mondele. Bonjour ou bonsoir, cela dépend. Il y a lié ou endroit Oyo Bosali en ce moment la R Oyo Bozako Landa Biso, Losako Ombo Kabino. Oyo ezali lolaka mvulusi kimbangu ya solete tango lolaka mvulusi kimbangu epeta kasete ya solete ningisaka bandako e ningisaka bandako po ete tolo batebele bayebaka puissance divine oyo nzambe ya mpungu tulendo oyo apesa biso mabele kolo Congo kombo Congo mboka kombo Congo ya solete ezali mboka ya bwanya. Mais mboka ya bwanya oyo mvulusi kimbangu betela kitolo oyo mvulusi kimbangu ndimaki ke ya solo ba traité de bakanga pendant 30 ans oyo mvulusi kimbangu andimaki talobe kete naza ko pikisa ba oyo ya ngai ba na ko mama ki pa vita ndimaki te akoma tilelo ba tumbaye vivant ba bwaka ye na kati na moto elongo na mwana epona nani pona mabele koloko royaume Congo kaka ne muto ezalaka wana likolo ya kombo nyonso kombo ya puissance kombo ya bokasi kombo na nguya nzambe ya mpungu tulendo azala biso longo et voilà apesi biso tango oyo toyeli boso na bino totonde botondi kombo ya mvulusi kimbangu na koma mama kipamvita na koma bankoko na biso banso ba oyo bayebi ke mabele kolokongo makila na bango ekenda kuna bankoko wana bazali présent bankoko wana milimo na bango ezali kobatela bele kolokongo ni c'était cela na kanisa bele kolokongo nde bakata yango mikebike oye bakate nous vous apprenons que ya solo na sazarde pas que oluka okata Congo topé o brade Congo topé oteka Congo po kokana ote présent tati zambi kawo zambi ampungu tole nzapanza komba Congo mungali mvidi bukulu mungu baba zambi ampungu tole ezali azali nzambe oyo tobelela kabutu na mote bankoko na biso balakisa biso ye batikela biso nzambe mosusu kintwa di baindo eza kombo nini uta wapi ya solo kintwa di baindo ezali lisanga oyo bankoko na biso na tango wana po bani kosambela bango nyonso benga kintwa di moyi ebongo kombo ya église kimbangiste ye wapi est-ce que mvulusi kimbangu atike kombo église kimbangiste est-ce que pese qui consigne que ceux qui ngala zate pour continuer pour créer église comme kimbangiste? Là tu as la réponse est bien claire, non. Vulusi kimbangu atike ki kombo ya kimbangiste te asenga ki pena moto moko te botika ko continuer ko sala église na kombo nanga kombo ya kimbangu asala kiti e bon kombo ngo utaki wapi pona nini kutamonene lokuta monene toyaka wana tango biso tozali tokobenda mbela nango lokuta monene solo ete tozomona nde région eza kobina muke mais tokokontinue kaka tokokontinue po ete tolobela bino ke ya solo bandeko boyebaki lisusu date oyo babengaki le 6 avril
Bandeko le 6 avril 1920. Comme il est là, le 6 avril 2021 et Kokisi Mbumboni 100 ans, centenaire. Oyo Mpirfo, Oyo Nguya, Oyo Bokasi, et Kitelaki, Mfulus Kimbanga Bandaki, Misalanayi. Yako teya, yako salaba miracle, oui, yako salaba miracle, batomo kilebani koninga. Et c'est là qui obéit le 6 avril. A créé l'église. Wana, lokuta monene, église salamakite, nadatu wana, lokuta monene. Biso to yaka bele o sabilo ke ya solobo landa wana kezali lokuta. Alors théâtre o salamaki na mboka nkamba. Théâtre wana nana créé théâtre wana. Théâtre wana ba créé ngona ba oyo tole ko benga ba kimbangiste. Oyo ba ko belela ba fêter centenaire. Centenaire ni l'église kimbangiste. Est-ce que mon thème m'a fait l'église kimbangiste sili? Est-ce que mon thème mvulu silera yaki ayaki pona bolingo? Bolingo, lisanga, kintwadi, likintwadi ya bahindo. Est-ce que yaki ko kabola? Mvulu sikimbangu est-ce que yaki ko kabola? Te. Ah, kaka Congo teme alobi royaume Congo. Esangisi bamboke bele. E bongo bino kaka na libota. Bokabwani na kaka na libota. Olobi ke nzamba za kuna lokuta. Nzambe asalaka ne kuna teo. Poete mabota wana ba lula kokabwana bana ya oyo ko mekate bazo tena ba poisson bazo ko luka ko bomana famille oyo bango ba bike bana ba descendant ya Mvulusi Kimbangu. Mvulusi Kimbangu lobi nde boli Mvulusi Kimbangu lobi olingo e bongo bino okena voilà lokuta na bino. Mvulusi Kimbangu atika kina ye église wana te. Mvulusi Kimbangu ayebi makambo na bino wana te, escroquerie wana te, théâtre wana ayebi yango te. Ngana sa molobela Mvulusi na tango na ye wana na kolobela bino bosolo. Bosolo bende bosolo. Mvulusi Kimbangu ayebi makambo na bino wana te. Ah, tata bilenge ba o baza kolanda. Okeba fimbo ya kekele. Awa bobandi susu na Chilombo. Bolongwa ki na politika nambe. Uzaki na pa politika nambe te. Bobandaki na Mobutu. Mobutu yo penda tata oyo nzambe aponaki. Mobutu alongwe bokeina toyoka ki bosote ti bokomi na ki nani politika nambe. 4e président oyo nzambe atindi. Ah batato yo. Batato yo Nkusu Zarko, batato yo Kiangana, batato yo Lokoso nino yo bozo kisabiso soni en 21e siècle. Bokomi susu na oyo azanga na mutuna makolo. Wazo teka Congo, wayebi puissance a Congo te, wazo baby sa Congo. Bokomi na ye 5e président de ye. Ah batato yo nzambe o batato yo motema kindoki ndenge nini boye. Boza koloko na moyi makasi. Mvulusi ngana zaka mpona miwaye le grand sacrificateur mpona mya Mvulusi Kimbangu ya nzambe ya mpungu tulendo alobina lobela bino botika kindoki botika lokuta botika théâtre tokanisa ke zalaki libération ya Congo oyo ya centenaire ke toko lobela oyo usurpateur wana za na tête ya pays alinga ko kena lobela ke oui centenaire la puissance ya Kimbangu alobi il faut libérer mboka ne kolo. Ah, comme inauguration ya musée bandeko et comme théâtre et comme théâtre mususu il fallait tata wana ya apesa mbongo tata wana ya ona mutu eloko ezate alobela bilo kete ezali de inauguration tolobi ke tokozwa mokolo oyo ya le 6 to bana ko feta kango pona bakimbangiste. Ah Chilombo est-ce que yebi puissance wana ya Mvulusi Kimbangu o bino boza ko pesa komba lokuta Simon Kimbangu o yebi puissance na ye oye botia ye bokin kokotsa keno biso tolobi le système bango salaka kaka dato ya kimbangiste e bongo babe na Congo botie bango wapi babe na Congo bana ya Mvulusi Kimbangu bana bilaka botie bango wapi bobo le baiza ba kimbangiste. Est-ce que kimbangiste ça Mvulusi Kimbangu Mvulusi Kimbangu ayebi église kimbangiste e batata ba mama bandeko yango tozo ya keto
souligner na bino to le bake oyo nyonso bilulu basalaki wana milulu basalaki na kajankamba ezalaki nde théâtre Chilombo a joué jeu impérialiste na kiangana ba joué jeu impérialiste pour balakisa bino ke ya solo bango ba créer église wana église des représentants ya Jésus-Christ na mabele kolo Congo oyo représentant na ye Simo Kimbangu. Quel théâtre bandeko ça y a pas sinama wa bozo ko falsifier la vraie histoire. Vous êtes en train de falsifier l'histoire ya mabele kolo Congo. Bozo falsifier l'histoire ya Nzambi ya Mpungu Tendo. Bozo falsifier l'histoire ya Mvuluzi Kimbangu ya Ntongo Noir. Bozo sakana na ye Félix Fimbu ya Kimbaba oza kozwa Kalate Félix ozala bilakeli mabe. Kalate Félix ozozwa Fimbu ya Kimbangu kozwa. Voilà bandeko bana somme ko le Congo, l'église des séparateurs. L'église des séparateurs comme l'IDPS des séparateurs, oyo ba tribaliste, oyo kei na kati d'église, église pour la séparateurs, balobi bango nde il faut ko kabona ba famille, na kati ya famille yo bobota maki tata mama alebo kabona. Keke bana oyo ba komana bana ote. Bana oyo go esenge tout d'abord bolingo, mibeko, mpe misala. Na kati na